Nathalie. Natune so yeyo moko. Na yenga moko. Mamba voyage nangezo simbate eza nelo mo fona ibisa yo. Oh, yes arrive loba tiko ki mamba gauche droite na na comprendre loba. Eza nini? Obengi nga kasi loba likamba ngozo umela bwendeni. Ah, yes arrive tiko no sama kamba no sala, o sala kwa to yebani te bwendeni. Ah, loba ka likamba mama na yebeza problème nini oyo ozo bomba okoko loba te. Hein? Nataza mwana ngai ngamu na viola yo. Na viola qui na kokai ko nduke muto madoza muki na kokai ko supporter te na minute wana na ki ne lo kosala te même ata kosa c'est que ozonga na sima ya comprendre mais déjà action c'est ça maki famille te ça la kato na makamana no bo continuer le ba Nathalie on continue le ba c'est Nathalie sangai Nathalie yebi biko na singa mwana ona ebi tata na te na komo na mwana ka le vite pour na ebi tata na ete Nathalie limbi sangeza déjà passé nyoso toka ne ebi makambo ana nyoso ya sali foza ndoki le mieux à faire okokai ko bota no courage au solo anaye ata azaleki ne no mona ki ninga azalaki mais ce qui bolingo ezana kati c'est quelque chose à encourager que okei vers moninga au solo inaye et fait ya kokende kokotsa ba magui wana kokotsa ba mercenaires. En tout cas, ce sont des choses au balage mutu basala ka. Lelo na Kinshasa, ils allaient sur place c'était ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino mo moni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité à wana Biso télévision de Tolobaka, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci na bato nyonso oyo bazwaka temps ya ko consommer émission oyo Bravo Jésus-Christ. Un grand merci tout d'abord à vous parce que vous pesi opportunité, vous pesi valeur, vous pesi bolingo na émission oyo. Et tala malisu ceux qui ne musika. Merci à vous. Yo taline na baraker. Sur telle émission s'appelle Nango. Partagez les motos oyo pe na natalité. Donc montonio so tali na droit à partager na 10 personnes. Pour être émission oyo et que nous sommes musika. Nous sommes bien kopambola. Biso to ça l'évangélisation autrement à travers cette émission bien sûr. Bravo Jésus-Christ. Un grand merci. Premièrement, na na sponsor na biso officiel, yende sponsor, yende maître na biso. Yende maïle nabiso, yende espoir nabiso, yende nzambe nabiso Jésus-Christ Nazareth parce que yende apesi biso succès tout ça nango yende apesi élévation, yende apesi santé, pe manabo ya pour mon bon ya ofele le lot en 2023, toko en 2024. Masumu makammabe biloba loba motema ya koboga la muninga maladie tout tika en 2023, toko tane ya sika peto, tout tika mabe s'il vous plaît. Ah oui, na ko bana biso. Un grand merci d'abord au Balinga biso tembo te na mineska bozwami bato mité mabe bato keto mbote ska bozwami biso to pasaka na bino to yebike bobongo na mitema ndina otyo ko bakeno 2024 to tika mabe nyonso na sima. Mesdames, messieurs,
Je profite encore pour dire un grand merci na orphelinat maman chez la Mwanda. Orphelinat chez la Mwanda, ya maman chez la Mwanda depuis États-Unis. Yi azana bolingo ko soka bana bitike tala lelo yo. Apesi bana etike chance pe bolingo ya ko jela bango esika orphelinat pe ezali wana pona ko sunga bana wana ba kolia ndeto senga ki na moto nyonso ya bonne foi. Le 25 eza kala mingi te. Là après dans 2 jours le 25 décembre c'est bongo mokolo ya Noël. Bonne année pe ko pusana tosunga bana oyo na quelque chose ba kolia comme la pe ko lata ko sepela lokola bana nyonso oyo bazali bongo na ba papa to pe na ba bato basunga bango. Donc to sunga to penser na bango nzamba ko sanga te ko pambola yo. Un grand merci na comment kolo le pango maman exaucer patience depuis Suisse. On appelle sur mbote ska aux amis montonyo so oyo alinga comme kolo le pango contacter maman exaucer patience pour vous embellir na yo na pri ya moke pri o zo rambongo sombe lamba topo ke na ona boîte topo kabeli moto mais ko mibi o ko yipo ko koma kolo le pango na mbongo wana benga maman exaucer patience na lombangu na pesi mbote na ba o nyoso ba linga kabiso nzambe ya pambola bino lelo to ye lisusu na maman na likambo à travers cette émission Bravo Jésus-Christ. Bon s'abonner s'il vous plaît. Mais tout le monde ba ndeko na biso ayi na plateau nini memi ya wa pe lo lengeni na découvrir émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Chef, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci papa. Comment on a s'il vous plaît? Comme on a eu Sarive Manzambi. Sarive Manzambi. Sarive Manzambi. 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 OK. To yambio lelo na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Le lengeni tout d'abord au découvrir émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Merci na découvrir émission ya ko tala na internet ndena ko découvrir émission ndenge bandeko bazo de kabande ko beta masolo o ya bango parce que na découvrir émission. D'accord. Eloko nini memio na émission na biso problème ni ozali nango po ete to ba ko kabola yango na peuple de Dieu ba otala biso mokili mobimba pe ba to ba comprendre nini memio awa na émission Bravo Jésus-Christ. Vraiment lo ememinga awa nazaki non na pasi ya oluka koyeba nani na ko partager ne lisolo oyo. Na yeba vraiment teso na ko sala nini. Tant na yo ta l'émission alandaki lisolo ya ndeko moko ya lekai pe awa ndena ye komona ki eza bino ndi boko sunga ngai de boko zula ngai solution na problème on a nango. OK. Problème na nango na même na passé na soni obete la même atayo. Eza na camarade nanga moko en fait to mesana na vraiment makasi. Donc na ko loba ya biso na ye za rapenza sous camarade te. Voir même il na moment mo boye na zaki na place ya vanda te kande ba premier la biso ya ndaku na kendaki na bando fanda pa na bango ba mala bango pe ba yebi ngai bande connaît presque ba yebi ngai donc tout ça vraiment famille. To mesana penza makasi donc premier ko yela ngate ke bango ba assister ngate. Baleki na ye ba benga ngaka yaya po ba yebi kinaza dans la zasu camarade ya na bango te na za ya na bango. Et lorsqu'il y a qui au salama abandon vivre na fille moko. Alors fille wana ndenge kaka ezalaka relation ya mwasi na mobali ezalaki copine na ngai abandon linga kopesa nga nzoto te. OK. Que tous zala na ye ensemble de lokwa mwasi na mobali donc ezalaki vraiment passé. Mais au moment qu'il y a abandon pesa nyonso na ba droit ou ezaki nga na ko sala pas mwasi. So tango ye ko arriver que na yo vendre na raisonner belé na bino ko sala ndeni etake mobali. Ndena ko zo idée na ko peut-être ko droguer ye pour na zo faciliter na accès à obimana ye. Alors camarade na ngai na lupango na bango ezasko na studio ya zaka nango ye moko dona ya kapenza wana so ya zate donc tout ça pena bandeko na ko loba. OK. Tout ça vraiment bandeko. Na ya rapé wana na studio na ye na pasaka pe ba moment ndeka biso ba jeune tozalaka. Parce qu'on a kozwa idée que na somba ba pomme comme ça na ki na rendez-vous na fille wana siko ye to kutana ye na studio ya camarade na nga wana
et yesoki a lié ba pomme wana selo ba plan na ngande na bongisaki e ko faciliter ngana bimana ye po ye ezaka penza passe ezaki penza mawa ando ko lingate ton na komi camarade nanga zaki te na bengi pe la fille abande pe koyate na suite un belé nazeli zoyate bon nazaki tellement excité vu que nazaki déjà na pensé que elo mo boy na osala et tout numéro nezo le kasusuté na bengi pas zoya susuté bon na efasa nanga déjà programme ango nde na kende school ndako munene esika mama ya camarade nanga na zalaka na baleki na ye bango nyonso po e moto kenda pe ko ke pe kuno zupe bloka rolia o ino pe na studio na bino fandi na yo pe po kwana ezanda ka munene biso eza ya muke ko Nathalie aza leki ya camarade nanga ye bitatika la mingi na ndako eton na ye lokwa ka ya nda ya na ndako na fandi nanga pe ba pomme ana normalement na ebe ketaki déjà na plan na koka ko effacer ngo mais idée pe zaki susute na tika ngo kana kata sac na fandi tina ndi na fandaki et ko arriver na esa la mouvement de na banda la TV courant yo katana na bité na bima comme ça na kena logis na bango pona za mpayate comme ça na la de la courant na ibandeni na ko ya pona continuer la TV et kozonga ngana ndako to na yezo ngana kata ndako mne wana za na kata ndako mne na za na studio na bisote oyo ya ba garçon na yo kuta ke leki ya camarade na ngana allié pour moi na moko donc pour y aller beka tamsu na ye nango ya rolia moi pe na bete la ta petite sœur na ko bete pe masolo bongote na écoute ke allié pour moi na tant allié pour moi na ça constat que pour mes athées na moni ke ye mutali yango quelques minutes après aye la pona ebe déjà que pour moi ils a déjà travaillé après aye olala tant aye olala tellement que nazaki déjà na ba penser wana nazaki nango déjà na calcul déjà kala ndenge biso to bonga maka ndenge ba les alaka tant na yemo na aye olala directement ba penser nange et comme il changer envers ye bon nazaki pe na choix te papa nazaki na choix te ti nayaki obimana na petite sœur ya camarade nanga wana tant na ye obimana ye conscience est que ozonga na simaton déjà action c'est salami na ministre wana na ko betela mutute na bongisa ki ka pe na tiki na position na la li très bien comme c'est le rezate to continuer pe vie na biso normal quand ni to zalaka ye pa yebika yaya nga pe na yebika kana Nathalie petite sœur parce que eloko ye osalama o ye ko memanga kina ko beta disolo awa pona lukinde manière o ezaki na ko sengela bango pardon via mambo e komeli ngai fona ça ba démarche na voyager na salle déjà une grande partie à mambo presque belé na bebisi bambongo déjà mais ba complication comme oya na ba maram susu o écouter ça nango facile ba complication comme oya parce que action ne ça ma na 2018 moto betela lisolo azate ngamo na yebi ke nako même atena beteli bango ba ngolimbisa ngate pour tout ça vraiment famille tout ça vraiment famille kutu et ça même na matanga mona zaki nango na kota famille nanga bango bayaki vraiment donc baza peut-être des famille nanga na ko loba tant na esco ça la ba démarche nanga pona voyager et au pesa ke ba maramususu e o simba même mususu o eza facile kai ko tika la kina voyager ba moko e simba te na bundi même ata mama voyage coûte non te même ata mama musala au monde robanda musala mo boy o sali pe bien comme mama mbongo et comme ba complication belé alors si ko sambela nde pasteur na biso moko quand to na ba prière aki ko yebisanga ke eza leloko moko fona na loba eza na famille mo fona kuta na bango na sola na bango via makambo ko boele kaka tout donc en fait eza na secret moko eza na mutema ke c'est na lobi yango kaka na sola na bango ke bango ka balimbisi ngai surtout précisément camarade nanga wana donc ce kaka ye alimbisi ngai et puis nyonso yoleka bien mais tango bimaki na leki ya camarade na n'est-ce pas oui après ko bimana ye
la mukane za gindeling parce que droga qui est déjà na pomme ala moi qui lobby nango après kobima ça là constat ni na nzoto na yo za la quitter mal solo pe ilo yeba la pété bon ko la mukana ye ngana mona place ala mukakite OK tant ya la mukaki nga za quitter pour ngana bongisa ki kaka na zongi si très bien dans sens kaka ke tant ya la muka a senti kaka la la sala makambo wana les camarades na za quitter mutaza quitter babimaki mutaza quitter nanda ko tikale ka ye moko ye mutatika la souvent nanda ko OK atikale ka ye moko camarade nanga pe déjà tikale nga clé ayebe ke so na ye na za na style na biso ndeka to mesa na za la donc tant na skola monique action salamité que la fille a été na bibona ki nanga nanda ko munene poko na dissertation za makasi loko olia pe ko za la ndina kende kuna donc le quoi mutaza quitter nde action salamaki na bongisi ye pe très bien na tika ki alali na ndenge na bimaki donc on est tikale ko sa mana simalanga na ebite na ko zonga ba 2 jours pour na ko meka na tala raso action ni ko sala matin so ba ko comprendre to ba ko yeba mais après 2 jours on a ko zonga na comprendre que ba comprendre que loroti mais siko yo oluma kamo esalamaki ezali na 2018 lelo sali 5 ans déjà et beaucoup talanga la fille vi na ye koma lolengi nini akoma ndenge nini abala déjà tout talanga la fille problème oza ya grave oza ki ngamo kam na yebi vérité la fille abota et va ko tunga mota mona kangela ye oui abota sainte azwaka zemi après azwaka zemi nga ko tuloko ya msuna ya ka pe mwana na ogangela ye mais ngamo na yebi vérité donc la fille abota mwana ayeba pe mokolo zemi te si le long to yeba ba yeba raté ponga na yebi ba yeba raté soki papa ya mwana wana zalaka nani kutu tozwaka na camarade nanga tokendaka kogangela garçon moko toyebi ke babanda kovivre na ye et après quelques semaines nde bayaka baboyana na bango donc OK mais non ntango oyepai na biso oye kosenga nde bolimbisi parce que makambo na yo oye kotambola te omimoni ke makambo nyonso okosala ekosimba te parce que esengeli oloba vérité na moto osalaki mabe n'est-ce pas nanga mutu ako edenga te pona kutana na bango na senga ye pardon moyen okende na betela bango lisolo eza te donc na bane osambela nzambe moyen nini ko kutanisa ngai to nazwa temps ya obetela bango lisolo oyo na ebite so ba olimbisa ngai susi na ngai eza na sola na Nathalie et puis na sola na famille na ye mobimba balimbisa ngai makambo na nga voyage soki simbi ke na voyager na kozwa mwana nga en charge et puis na oyeba ndeni na osala na Nathalie donc souci na nga vraiment surtout tozaki na ba prière ezaka ke bango se balimbisi ngai même ata nzambe olimbisa ngai OK donc non oza bozali prêt ya ko loba vérité na ndeko osaki mabe obi komone nani Nathalie voilà to kota Nathalie mais avant tout bande ba bolingo café oyo ezali malamu pour la nzoto donc si bomoni le longa chic mukalina kolobelango parce que éco traiter maladie belé éjaculation précoce faiblesse sexuelle o te ba fatigue o ke musala ozongi fatigue ya mulai constipation et tala ezaka ka café mais éco traiter biloko belé na nzoto éco te ka na $35 ya papa bongisa nzoto s'il vous plaît benga lombangu ba koya kotikelo café bien-être eza malamu efficace pour la santé na biso et surtout biso mibali et ko sala malamu mingi pour na couple bande ba bolingo na kolinga tout la sport ya maman Maggie Nzumba donc action plus maman Maggie Nzumba depuis Canada na pêche mbote ska ozwami kozwa de kanisi malamu ya kosunga ba ma veuve boy c'est pas donné à tout le monde la présidente maman Maggie Nzumba depuis Canada na pêche mbote ska ozwami camarade na moko mingi donc mbote beleska ozwami tout à la sport et puis on se retrouve pour te côté ça moto ya saki mabe na pa yande ko na biso on suit et puis on se retrouve juste pour la suite de cette émission. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Nzumba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons
que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ces plateaux. C'était là les spots de Maman Magui Nzumba depuis Canada. Action Plus, Maman Présidente, Maman Magui Nzumba. Topé sur moté. Et ce qu'on a mis na initiative qui toque au Yozu, à cause de Maman Veuve. Les tumultes, bad négociations, ça n'a pas si. Donc, ça ne pas molon, on a bola mon sala. Donc, on a dit, Montonio, ça n'a soutenir Maman Magui, numéro d'Adiwana, vous contacter, pour être, tu es bako sunga Maman Oyo, tu peux bateau, tu pas si handicapé, tout ça. Maman Magui a une initiative via Roussonga Bango. Voilà, ton côté c'est le deuxième invité Nabiso. Donc, ceux qui. Beaucoup côté l'anglais déjà, s'il vous plaît. Nicolias. Entre-temps, Thomas Fabien P. a bon ma poète et tout à la bosse dans la carte plateau. À côté déjà P. Ensemble, nan de Bonabiso. Voilà. Nekomo Solo, c'est bon? Voilà, mesdames, messieurs, je profite encore pour dire un grand merci à ma partenaire Nabiso Nyonso. Na pesi mbote bongo na papa Nabiso Moïse esika azwami mbote Moïse makoma na pesi mbote esika azwami na bosanité bandeko Nabiso ba BSC et sengeli tocha ba caméra de surveillance sport ekoleka donc ndeko Nabiso soki likanisi ya Alex Nabiso lo lengeni to tocha ba caméra de surveillance na bandako Nabiso pe na ba bureau Nabiso po makambo lekaka na mboko yo to na confiance na moto et puis bomoni ba carnet biblique to côté galabino donc d'après à moke benga commandé pour été au soit carnet na yo déjà et ça malamu mingi entre temps na osenga na dirige mon solo bako selangai ne Nabiso moi si c'est bon elle est là voilà la grande bonjour et bienvenue. Bonjour papa Chic, s'il vous plaît approche Ousana Zoé Sika papa Chic, bonne émission au benga yes arrive s'il vous plaît est-ce que vous connaissez Sika s'il vous plaît merci beaucoup Zoé Sika. Vous allez bien? Naza bien papa Chic. Ok. Tu bien kio na ça qui on est émission où il y a le makamba beauté mais il y a surprise sengela qui to sala yo pe. Vous bien? Na bien grand frère nanga. Grand frère na yo. Mais grand frère na yo ndé ya bengi sur parce que dans makamba sengela ba na yo. Est-ce que vous êtes prêt à ko kai? Yes ça un problème ni na oza oyo ko to yebisanga na ndako te mais benga la plateau. Nathalie, oye mo. Naenga moko. Esa ni Nathalie yo kangai. Nayebi ke oyo kangai no. Ngam natindi wa benga yo. Oyebi ke na sa mamba voyage na nga na betela bino ki faut na voyager. Oui, mais jusqu'à présent, on a voyagé. Oh. Yes. Problème nini? Loba, no yoka yo loba na leki na yo. Nathalie. Na tuneso yo moko. Na yenga moko. Mamba voyage na ngezo simbate eza nelo mo fo na ebisa yo. Non seulement ka yo mais fo na famille mobimba. Oui, bien to comment on est to vivre.
nayebi ke olimbisanga Nathalie toza bato. Yes arrive naza un problème na ote na olimbiso na nini tozalaka nayo na ndako soki likambo ifalo loba na ndako elo ni na olimbiselo awa otiki mwana ndako bon mwana aza un problème nini awa Nathalie so nayebisi yo vérité te nayebi te soki na osuka ndeni na vie na nga parce que na continuer kobomba vérité au te jusqu'à ce que naza na posa mambo marché na vie na ngai oyebi ke dernièrement naya kozwa grand frère no nayebisaki ete okende ngomba babengai biso oui donc tokómi na ngomba ye ka ndenge alingani mambo osambela te oyebi ayaki na biso te ye achange na ye nzela e ndeti kaka mpe nzambe moto apermettre ke ye azala te donc aussi siko prier nayaki kopesa sujet na ngai ya mambo ya voyage tosambelaki e na suka pasteur ayebisa ngai nazela tosolola na ye biso mbale epuis donc toyaki kosolola akoyebisa ngai ke bit tokozia makambo na ngai nde tosimba te na otolonga mosala une semaine kaka eleki même bonga mama kutu fa ena futa ye déjà na babloka pendant des sawana moyena pesa yengo ezalaki te koziba problème ebele tina nde ntango ekoma yaki ndako esala ye baba mambo ebele nde pasteur ayiko yebisa nga ke yes arrive loba tiko ki mama gauche droite na na comprendre loba eza nini obengi nga kasi loba likambo ngo zo umela bwendeni non loba Nathalie non loba nde pasteur akoyebisa nga ke fona loba vérité et naza na choix te na minute oyo nayebi moto azala pour nga te nayebi ke famille mobimba bazala contre ngai mais naza na choix te Nathalie yes arrive tiko na osama kamba no sala kwa toyebani te bwendeni lobaka likambo mba mona yebeza problème nini oyo ozobomba okoko loba te Nathalie natazaka mwana ngai ngamu na violaka yo Nathalie yes arrive tika na aventure osala yoka Nathalie yes arrive tika ba chose sala ko ya Nathalie yoka ngai nayebi ko comprendre ngate histoire eza mulayi nayebi ko comprendre ngate Nathalie nayebi ke o comprendre te yes arrive le bon nazaki na temps ya on s'abache te pour nayebi ke o comprendre ngai te nazaki na temps te obetelo masolo mais na continue bomba ngo tu vas puis juste marcher te Nathalie est-ce que ba ke ba viola yo tata mwana oyeba ki ye Nathalie natazaka mwana ngai yes arrive omona te ya national ya ndina landela na yes arrive koloba boyete obeza ba je yes arrive yes arrive pardon koloba yes ya na ngai opesa yeba mbongo pona yebika zaka mwana ngai na kokoyebisa na vérité Nathalie nazambo yes arrive no selinga boye yes arrive nazambo mobali Nathalie na kokai ko supporter te nayebi ke o comprendre nayebi ke o comprendre te Nathalie te mano limbisa ngai vina nga nyonso problème eza na maboko na yo donc viola ki ye yes arrive vous en doki na viola ki ye na kokai ko ndoki muto madoka ndoki na kokai ko supporter te na minute wana nazaki neloko osala te même ata conscience yaki ozonga na sima ya comprendre mais déjà action c'est ça maki nazaki pe na mutu na ko betela te ni na famille na nga bato bayebi grand frère na yo bayebi bango poto koma déjà famille to ça la katana makamana no bo continuer le Nathalie Nathalie réputation na nge beba yesangi boyebi nde bafinganga oyebi nde baimilianga nataza mwana ngai yesangi fiti babengana ngai kozala ozomona ngai tokobongisa makambo na yebi ke yo mtoko sola non s'il vous plaît maman Nathalie s'il vous plaît
Maman Nathalie, s'il vous plaît, OK, c'est ma voyage nanga simbi Nathalie. Nakaza mwana ngana ko za sona ye pe na ko bala yo. Mais que zaka yo ko sola na famille. Na za ntana ko sola ba on onte na minute. Sola na bala ye ka rapport ça ke mabeto o bala e po linga kai. Na linga Nathalie. Mais nazaki na temps ya oyebise ngote vu que na yebike azwanga grand frère na ye. Je suis au linga ngai. Obotanga mwana femme bata. Nathalie oza maman mwana. Mwana ona yebi tata na tena comment ina mwana ka dans les vides pour na yebi tata na été. Nathalie limbi sangeza déjà. Mwana nyoso toka ne yebi makambo ana nyoso ya sali foza ndoki. Oza vraiment ndoki. Nathalie eza déjà le passé ezu déjà tembelé to ko bongisa. To sa déjà biso. Nathalie pardon limbi sangai. Non maman Nathalie. To ko bokola nata ensemble. Ole la tête ka ole la pardon. Chef, vanda bien akiti. Idée nos anines. Oyo senga pardon, en plus oro senga pe le boko akoma mwasi na yo. Na koza arsia sur na famille na bon kaso Nathalie lingisinga. Ngana koza mwasi na. Nathalie. Ngana Nathalie na koza mwasi na. Nathalie ça déjà les passé. Les passé. Na osala ngai. Yo ebi ongana loba. Nata. Omona teke na yaka air nyonso na zonration na Nathalie oloba ni. Na lobango. Mutu asala nga boye omona bola mute na vie na ye. Nathalie limbisa na ko limbisa ote ngana olimbisa ote ata mukolo mote limbisa ngai na bike yo kosola na famille pardon na bondeli yo na kombo nzambe limbisa ngai toza batu to sala berere Nathalie papa na ko limbisa ete so ebi souffrance ngana mona na vie na ngai papa nga bakatanga classe Nathalie Babisanga na otanga ta koza makambo na yebi papa mwana na yebi te. Zoka ndezaka yo mtu ando lia fufu na ndaku na biso. Nathalie limbisa. Yo mtu ngala bana ko tiela maya osokola. Na ko expliquer yo te. Te ça arrive te si Nathalie limbisa ngai. Limbisa nga to ko sala nzela to ko sala mambo na biso. Eza non trop tard pied, eza déjà les passés c'est l'équipe. Tatika kutu ko loba pour no chiffre yo. Mais je dis ko loba. Nathalie s'il vous plaît. Nathalie Nathalie sur la famille ka so yo limbisa ngai. Nathalie eza déjà les passés. Pardon limbisa ngai Nathalie. Maman Nathalie. Total pour tout calmer le babolingo to calmer Nathalie. Entre-temps, total comment qu'on le pan et pour ça on va se retrouver pour la suite de cette émission. Entre-temps, maman Nathalie s'est calmée. Allez, on y va. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, comment Kolo le pango na mongo ya moke, maman exaucé patience, après biso chance, il y a tozwa mapango na mongo ya moke, benga na lombango zo esika wayo. Donc voilà, on a le bagité na lobby, tozongi na plateau, to calmer maman na biso na plateau, to kotipe papa Fabien Zaliwawa. Chef, s'il vous plaît, oyoki maman to réussir ko calmer na mabe oyo sali. Avant d'appeler ça Thomas Fabien, bonjour. Bonjour Papa Chic. Banji ulandi li solo ndenge leki ndeko na biso mobali makambo salaki ndeko na biso ya mwasi na lingo bali loba moko maman Nathalie ozana elo question ya koloba nena tuna no ya ça arrive
est-ce que osale no ndeni no comprendre pe makambango te osale no ndeni ponga na koma na zemi Nathalie mais c'est quoi déjà que ça les passé bon mais quand on expliquer au ça il ndeni pour au PC mokuma pour azo comprendre pété zema ngo écoute ndeni pour azo reconnaître place bino bosangi ça inzo toté et ça passe au yebate mais quand ndena bando ya na ndaku ya grand frère na yo yes arrive loba bien pourtant au sala ki ngo j'espère que ozaki li kukumate loba tout ni ngai na loba na yebisa o vérité naza lo msu ya bomba te na minute na yaki kande to bando ya na basi na ndaku ya grand frère na yo le jour na yaki grand frère na pesa nga fongola ndako zaki ya fongwama ton na yeboye na bande ko zela Naomi bando ya te je crois que bando mona nga déjà na bando ya na Naomi na batan wana oyeba Naomi alors ton Naomi ayete nde na baki na ya na nga ofana na ndaku ya munene e nakuta ki ona ndaku munene e nazaki na ba pomme mona zara na ona kata sac ezaki prévu Naomi comme ça fala liango po Naomi abande ko linga obimana ngate e yonde sko moto yaki olia ba pomme wana o manga na déplacer na mail banda na kukuta yo liaki ba pomme wana et ton na ya kukuta sko ke yo lali nandengo lataki na position zaela ki nazaki déjà excité na yazaki le ko sulu yo salate nde na yaki obimana yo mais ton na yaki ko comprendre que fallait na sala bongo te na kokai ko la sauter na betelo sulu solo yipsanga Nathalie di sola boina obetela ngo nani ngena betela nani Nathalie limbisa ngai histoire kata makamba pardon tu ko lo makamba pardon pour la limbisa Nathalie na ko sola na famille na yo to ko bongsa makambo to ko makamni yo bongsa na ngai osala ki yo bongsa makambo na famille na ngai nataza mwana nga makila na ngai na kokai jamais ko voyager na tika makila na nga bongo sankai baki na zaka papa na ye. Merci beaucoup papa. Thomas Fabien na makamwe ko leka wana atake Moussa na Nzambe ni nori ko loba. Merci beaucoup papa Chic pour na maloba. Je crois na ko banda na lycée Semoko o Pablo Baka. C'est lui qui sème les vents récolte la tempête. Relation nyonso oyo ebanda kana ebandi na kati ya ba magui moko boye. Encheminement nango ezalaka toujours na ba mobulu moko boye ezalaka na kati. Parce que surtout landi di solo omona ke na ebandeli omona ke ndeko déjà mamu nyonso ezali déjà bien orchestré na ndenge ya mabe. Moi je peux dire ceci. Na kati ya relation ce qui bolingo ezali. Bota courage yebisa muninga ata ce qui a boyi sur place. Bilo musu ezesenga zala molende continuer ka changer ka ba tactique. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Jusqu'à ce que au moment un jour porte pe fonga melio mais que kokende déjà ninga lobi ke ba pomme travailler nyonso siko bolingo pe zara bien que ceux qui opesi ozu pe en retour de même pe ata relation ninga bosala ki yango wana ezaka malamu ezaka déjà ninga to benga 50-50 muninga pesi pe ndambu yo pe opesi ndambu yango de sala force ou sala ki affection ekola na kati ya bato. Voilà. Mais oh déjà ceux qui ont triqué déjà tokolo bango ndengeni po na nyonso tokoyi ko condamner malgré mabe se koti toko condamner yango mais ya motu ye ezali lokola au moins asa reconnaître mabe na kati ya nyonso wana mais na kobeta sete koyebisa ye ke ndeko nanga
oza mwa mbali. Je crois ndenge nzamba kela oboye acha ba potentialité ebele kati na yo. Le mieux à faire ezali zala na confiance na yo. Donc zala sûr na yo que ceux qui okutani na ndeko ndenge azalaki que soit ndenge ba famille ndenge ezalaki, tu pourrais quand même kobota courage, ou bien ezalaki parce que au se retrouver déjà que ozaki na mutu mususu moyo kende pa na ye ezate ya kozwa ndumba. Or bolingo ezalaka il faut kende ka na place omoni ke muteme beti. Yango batu ya français balobi ke coup de foudre. Donc ezalaka bongo. Donc le mieux à faire okukai kobota no courage au solo anaye ata azaleki ni ndongo mona ki ndinga azalaki, mais ceux qui bolingo ezana kati, c'est quelque chose à encourager que okei vers moninga au solo inaye. Et ça là nango eloko te parce que tout le monde a pe ba relation ebele batu bavanda omoni ke ba papa bazalaka baninga mais bana baye ko balana mais esali susu élargissement ya famille pe esali isu makambo malamu. Mais effet ya kokende kokotsa ba magui wana kokotsa ba mercenaires pour te okoyisa mutu. En tout cas, ce sont des choses au balash mutu basala kango. Vraiment. Mais le quoi mbebe c'est quoi mageza condamnable vu que moi na déjà za na kati auto kwa et tokolobaka ezake azwa charge ne en tant que papa mama olukaki oyeba maenyoso ekomelaki yo oyebaki vérité te, mais gloire à Dieu au moins nzambe a touché mutema ya mutu aza auteur ya makambo nyonso aye ko dévoiler lo yango malgré cadre eza nango approprié te po oyebela ngo, mais essentiel ninge balobaka vérité ata ebebiso bilamba ndima yango parce que yango nde ezali la voix de la raison oyo ekoki kopesa nyonso na pole. Donc lokwa aza papa mwana na yo ngai na conseiller kaka ondimai malgré o asali eza pasi mingi o ezali pasi mingi mais bota la pe avenir ya mwana ta l'avenir ya mwana. Nathalie nakaba mwana ngai nakoki olimbisa ete Nathalie na kolimbisa ete leloko ya sali so yebi ba pasi onga na moni ba souffrance onga na moni pona bokola mwana wana na ko arranger naza juste na besoin ka ya pardon yo arranger na ngani no za lelo ka ko arranger na ngai te non zo so nata ozwa so nete po ngamo na zo so ya mwana nanga ngamo na bokola mwana ngana tangisi pendant donc tinde mwana na komi na 5 ans bo ngamo na tangisi na maladie na nyoso ngamo na zwi soin na ye vérité za ke ba parents nanga ba benga nanga pona likambo jamais Nathalie na koka ko yebisongo direct je peux pas te pardonner na posa ya yebisa yo moko na lingaka yo malgré na yebisa o pété oza mama mwana nganga na considérer au leki nanga te mama ya mwana ngai mais na ko yebisongo direct boete o balelanga wapi pour considérer nga mama mwana ngai c'est le passé Nathalie limbisa ngai to ko arranger mambo ebonga so za posa balimbiso nzamba limbiso menga na olimbiso te yo fo banda olimbisa ngai sima nzamba olimbisa ngai après famille pe olimbisa ngai mama na ngai na bandi nde toma otiko ba que obana ko mituna zemi wana uchi wapi ekoti ndengini parce que obana ko reconnaître papa ya mwana te mais lelo ndeko mobali elonga la sepeli pa na ye aye ko ba vérité na maya sala ki malgré que abuki mibeko makambo asali wana ezali infraction mais au moins à reconnaître qu'on y a reçu pardon. Tout imposer au pécaraté ou ni ma pardon wana. Zoa ton ayo. Le plus important c'est que oyeba mabe oyo ye a salaki. Soki pardon ayo pour accorder qu'on soit 5 ans et qu'on soit 2 ans et qu'on soit une année, vous avez tous les temps ya qu'on soit pour yeba kolimbisa de qu'on a biso mobile. Dabandi ozaka obligé te ya ko ndima pardonner tout de suite. Hein papa na ngai. Ngape na koyebisa yo ko insister na pardon. Le plus important aussi au lobby au salaki mais comment on les sous-souter parce que yeba que makambo salaki wana ils allaient infraction tout d'abord ils allaient viol hein parce que aux 8 mois c'est sans consentement naie sans après sous permission et bon ceux qui drogue wana kenaki musika ne alia ki bongo et memi pe na liwa akeli be la kufi et ningi za sous maman na likambo mais heureusement Dieu est bon drogue wana est affecté qui était à en bonne santé et il coïncide qu'il a zemi. Il faut plus le refaire parce que comme ça la mara modèle wana ezali mabe contre mibeko ya mboka kwa ipe ko kangama ndengo na émission na Bravo Jésus Christ
tout ça en sorte que tout mec a convaincre maman bien sûr na autorisation na yé pour être ba mais mon justice et puis essayer tout sur l'appel à parents na yé pour essayer de ba yé ba pour nenga za boye bien sûr que botier moi na azena ba parents ba rota l'émission na télévision pour émission état la mara partout et essayer tout solo là na ba parents na yé toyo kabango pe to sengela yo bolimbisi to kotinda ba avocat na biso na ba sai na nzambe ba okene na yo ensemble pe ba kozonga na maman ensemble pour ba meka kosola na famille puis s'agit au foot ba mande to bala ndeko na biso mwasi to bala mwana to ça en sorte que pour makamwana et le kana kimia na bolingo parce que but émission o ezali et non ko panza mais ko sangisa Thomas Fabien so za ko bakisa pour to kele na suka ya émission ko ale. Oui papa Chic na ko bakisa ka ko lobake ti ba makamunyo so ndeko na biso mbali azoloba que rien ne marche makamunyo so eza bloqué c'est à cause ya maloba onde ko na biso mwasi abimisaki. Okay. Parce que na réalité makambu asali est passé. C'est normal mutu na moment ya choc il faut abimisa maloba et nde baloba ke maloba o mutu azoloba na mutema ezaka na efficacité makasi sur bomo ya mutu et surtout pe ke na nyonso ndeko na biso aza acteur principal na kati ya souffrance ya ndeko na biso ya mwasi d'où nyonso ya ye eloko moko eko prospérer ezate yango nde omoni ke eseme ba blocage ebele na makambo ne mais tokolobaka ke ndenge bible elobi ke mutu oyo akoavouer bambeba na ye akoobtenir miséricorde epai ya nzambe mpe bomoi na ye ekozala bomoi moko ya kimia mpe ya kofongwama na yango kaka ndenge olobaki tokobetaka se te ke likambo asali eservi comme exemple parce que bamisusu mpe okomona mpe maloba wana mpe ekoboma mpe vi nango mpe elongwe mpe na mokili oyo toperde mpe yo à cause ya sentiment moko boye ya temps ya moke mpona kosatisfaire nayebi te makambo yango des fois nalukaka na mituna bato balikaka balata bapete mpona kobima soki bagénéral na makambo yango to ezalaka nini. Or c'est simple oke vers moninga so solo ine omoni ke esimbi te bon otali no lolenge mosusu mais lokola ndenge baloba l'amour a des raisons que ba raison yango moko ignoraka. Je crois que yango akoyi na mbeba wana mais pour cela a tenir ka compte na mbeba o asali parce que ceux qui a réparé ngo lelo te même mwana wana akoyi ko sala pe plus mieux que papa na hier. C'est pour cela eza important il faut réparer aussi quoi parce que les erreurs auto sala lelo et landaka biso de génération en génération ceux qui to réparer ngo te. Merci beaucoup papa Fabien. La grande topesho maloba na yo ya suka ko loba nini na makambo nyonso eleki na mokola lelo. Mais na loba kana makambo eleki lelo. Mais ebité so na kokolimbisa ye. Nga kutu te mes grands frères na nga so yoki makambo. Ba parents na nga so ba yoki makambo ba yebi donc azala lisusu donc camarade te. Na ko mo benge yaya. Donc aza vraiment grand frère na ngai. OK. Donc na makambo asali na ebité na kokate kolimbisa ye vraiment. Na kokate. Donc na ba souffrance nyonso nga na moni ba benga ninga na ndaku ba parents na ba yebisinga na za mukolo na yebi zemi na yebi mukolo zemi et pourtant na yeba mukolo zemi ote tinde na mwana koli azoya na ndaku pe ayaka ti lelo ayaka mais ayebi ke yende mukolo mwana yende papa mwana nanga. En tout cas vraiment Nathalie, je ne sais pas. Je crois nga na kogi ko conseiller boye na point wana lokola boye bagi mukolo zemi te. Je préfère luka ba parents yebisa bango vérité oyo oyoka bisa bango ke lokola bobengana kinga na yebagi mukolo zemi te mais or mukolo zemi yeyo ayebani yebisa bango vérité. Je crois par rapport ya oyo bango bakoloba nde okozwa décision par rapport parce que so na yebisi na famille na ngana za ba okanga pour ngapi na ko accepter bakanga ye na loko ya sali na ko accepter bakanga ye olinga papa moi na souffrir la prison. Oui pour ya sala kinga a faire souffrir ngapi na batanyo so na yebi onga bande ko na kata classe na nga boye dikola zemi o muto afutela nga minerval azate muto afutela nga ba parents nga ba bengani nga na otanga wapi
na osala nini na mwana nakina ovanda baplace mona koki kofanda te donc so nayebi si baparent nange eza po akangama moto olimbisa ozala te mais il faut réparer bambeba wana nyonso maese sopani ani eloko koréparer mpa nanga te ezali. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Chef Lilobani Ezali, pour toutes ces émissions, au Lilobani na makamyo so o yeleki na makwalilo. Nga ya olobisa ka na besoin Nathalie alimbisa ngai. Na besoin nga mona so soin ya mwana ngai. Et puis na bala Nathalie. Parce que et arrivé à un moment que on continue le barabuzoba. Nathalie. On continue le barabuzoba. Nathalie. Yo ka singala ko accepter o bala ngai. Nathalie. Oza maman mwana ngai. Namoni ko mosaba je. Namoni ko mosaba je. Namoni ko mosaba je. Non, ça va. Maman Nathalie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chef, laisse tomber, s'il vous plaît. To la musakana na été pardon, vous m'attendez tika. To maman Nathalie za likolo, tika makamoko bana yona na minute c'est pas important. Bana ba bolingo tozwa ngai na zu leçon tout ça na ba toujours que biso ba parents soki to bimara. Ya on papa soit oteka. Papa ke musala, maman ki ake oteka. Ndako tika li bana de bandade. Yango to ba ke maman vana na ndako tala bana. Basi vana na ndako tala bana parce que makambo esalami peut-être maman genda oteka maman papa ke bo ndako batika li bana ta makambo salami. Bana ba toujours essayer to yeba lenge nini bana il faut que tala pour surveiller de près pour makambo modèle ekomate. Tala ne ndimo na biso soki li bakuya ko zembi ya tata wa yebite. Mais tala de loyo vérité ekobimake. Ba lise ke pomme droguée. Ce qui drogue wana c'est qui makambo sous dans soto. Tu vas te le bannir. Tu alinga comme un niveau. Bon, papa Fabien, le basouka pour toutes ces émissions. Ça c'est une prière pour toutes ces émissions. Merci beaucoup papa Chic. Le basouka ezali kaka na osenga na nzambe acha kimia kati na bango ainsi que likambo eto to trouver la solution ya malonga. On a zomona na solution ezali. Mais na nyonso esengaka mitema o ezokaki bapangusana bapota wana soki kauki netokoye ba voix de la raison o ndeko na biso asali eza eloko to ko encourager ngote mais tozotala par rapport ya koluka ko créer réconciliation na kati ya bisika même mbeba esalemi mais to assurer au moins avenir ya mwana o azana kati parce que soki tozo retrouver ba cheke belé na nzela ndenge tozomona boye eza à cause ya babiloko ya boye donc so tozu yango na ndenge ya loyenge kaka to risque pe mwana wana lobi pe boye akomi en débandade avenir ne pe baby pona nini le commencement ezaki mal géré yango pe ko ina point wana donc ya mutu yanga na koloba na ndeko na biso mbadi ke sala tout na ba bokasi no nyonso za nango luka o réparer likambo Zoa charge à moi nanayo. Pour na maman, je crois qu'avec le temps, la voix de la raison est aux ongana. On malgré et yeli na lolenge wane yeli zoa charge na ya mwana et puis soki moyen zali. Luka ozongi se classe. Et cause à la comme moko ya porte ya réparation ou par rapport ya mabe salemi. O na koloba yango wana. Merci beaucoup papa Fabien, mesdames messieurs. On est à la fin de cette émission. Bravo Jésus-Christ. Nous avons recommandé Bino Café Oyo. En tout cas, c'est bien. Nous avons mis la télévision. Donc, on a $35. Carton Moko, $35. Déjà, si on consomme carton Moko, il y a des changements, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, fatigue exagérée. Et donc, constipation, tout café, ça. Musala wana benga na lombangu oza yo na $35 aujourd'hui boîte moko ya café mais cure ezali bon on a 2 cartons pour ça la cure complète donc 2 à 3 cartons pour ça les cure non complet et ya kokoka en tout cas to comme na suka un grand merci na maman présidente Maggie Nzumba donc Action Plus depuis Canada na pêche moteska aux amis donc bolambo de Kebele nzamba pa bolambo ko sala merci beaucoup na maman chez la Mwanda donc orphelinat chez la Mwanda tout sur bana bitike oite ba kozonga to pe kolia malamu na Noël ainsi que na le 1er décembre donc nzamba pa bola biso soki azongi te tokutana pour na émission asika bye bye.
Explorez l'inspirant avec notre carnet de notes bibliques. Disponible dès maintenant sur lulu.com. Prêt à plonger dans une expérience d'inspiration quotidienne tirée des Saintes Écritures? Notre carnet de notes, orné de versets bibliques édifiants sur chaque page, est l'ami idéal pour accompagner votre parcours spirituel. Découvrez des versets soigneusement sélectionnés pour vous guider et vous inspirer chaque jour. Façonné avec précision et conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce carnet de notes est un témoignage de durabilité et de style. Que vous preniez des notes, réfléchissiez ou méditiez, ce carnet s'adapte à votre démarche spirituelle. Avec sa couverture élégante et son design bien pensé, il transcende le simple carnet pour devenir un objet de beauté spirituelle. Commandez votre carnet de notes avec versets bibliques sur lulu.com et embrassez une vie où la spiritualité et l'inspiration se rencontrent. Ne manquez pas l'occasion de posséder un carnet qui transforme chaque page en une source d'élévation spirituelle. Commandez maintenant et laissez la sagesse des Écritures illuminer votre parcours. Allez sur la page dont le lien vous est présenté et laissez-vous guider par la sagesse avec notre carnet de notes bibliques sur lulu.com. Pour la version anglaise, trouvez le lien juste à côté. Il y a aussi une autre version de carnet de notes avec mots et citations motivants conçus en français et en anglais que voici avec leur lien. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse.